Miss Solo zan de konanga. Omoni tango bato belé ya théâtre baboya kié. Nga nazala na ye. So na tangi komo na ye parce que c'est ma sœur. Nazala na ye na oke tourner ti pa na ye no. Tala na longa bandal. Ti Petro Congo. Na tie siège à tournage kuna. Ya bolingo te? Ya bolingo ouais. Ole musu ye o sa ngote. Akolongo la te bato tia siège pas Viviane. Te menga na sala ngo pa na ye. O bato belé ba ofinga ye menga nazala na ye. C'est ma sœur no inete. Aza bongo po batala po atala ma poche ene tala ma fo finga eza ma finga po ba yebi Viviane so totali ba archive akala ba mona ba comprendre que il y avait fimo azalaka une Viviane mo bazalaka asala kombo ba biso le musu to se pour moneto sa ba kombo ba musu bazalaka te mais lelo ba ye ba mo finga ba musu bazalaka na bango Batu musupe baolanda biso na sima balelanga so bote ba film après ça bobo mona Viviane na kati na sila na ngate naza sauf que ba fan nga bana besoin ya nga moko sur le terrain na oya ba fan nga na oya chaque chose a son temps na bike ta na ngata ngo epesa bo sepela kaka bato ba ofinga wana ba no finga pe bato na kombo na nga nakolo bandeni badusu ba raisonnera na sens contraire donc ba raisonner na sima mabe madame aso makam na sens normal mais bazora na sens contraire batunaye neti nga na bando jouer na Kin Malebo na les amis na no jouer te mais donc na bato bazo jouer na Kin Mal na les amis na Kin Malebo fa no jouer te et ça ngo normal na to comme siko muto ba ko zana batunaye muto ko zana batunaye parce que ya mabe yende po ani po to koti polémique ya mabe to koti mafinga na kati to koti ko yina na makasi tant to zala na ba producteur mo na producteur azala batunaye o bazala batunaye mais mo na to zaka famille to kuta na to zaka bon terme polémique wa o ko finga na ko yina na o zaka te na yini ni batapembe ba batapembe na mona ngana mwindu na ngana asalte OK donc mona benande na mwindu na asalte OK batamwindu tala lelo bazo nuna te batamwindu poke toko tenziki ngana vie batamwindu ba umela yango ba fingelo manda moi ba fingela nga ma choko wana ba fingelo be manda moi soki balobi na ngai choko ba finga te balobi mamba solo bon so batame omoni na biso na bato ba meka bato basala ka bongo OK soki muto otinda yo avec politesse o comprendre que aza yaya mais asali sagesse moko boya pe singa pe respect za réciproque na miyebila na longo non wana ezaka ba idée ya bato nga d'ailleurs na ye na théâtre nazalaka impolite nazalaka pe teti te soki okolobaki nazalaka esprit wana nde olobi solo parce que d'ailleurs nazala na esprit bana mtapesa mbosha nzambe yokuta saba kotina ndamu ndako cha olite byo mbali ndako cha olite yo soko zo boya mibali nyoso tumta ko zo cha non ko zo mbali wa frère nous saluons ta présence alors oya za mwana nzambe ayeba déjà wapi ya kotelemela po mokili ta ekomi mabe temps ekomi mabe akitawa misala nyoto nzambe kaka sala ata musala pete oyo moko koko sala il faut te aka nzambe ta musala wana foni ko nyokola mwana munyenga bo mwana Maria bazo nyokola bo kwa il est juste derrière toi nous saluons ta présence maître ndaba bisa mutu te na kati ya permanence nzamba bisa mutu na nzela musala yonga na beta asiti to munus na église na loba frère sala quelque chose ça te za posa ko diate ka molimo le bozo mo sini toko bimo so tia maquillage ki toko bo mo te longi toko o mi tangala ndako lo ko lo o za ba fantomas ba ila kona butu nzambe oyo luka pona libala apesi yo azazo bate po tilelo eza batusu oyo bondana bango nzela moko tilelo bazwa te mais nzambe asi apesi yo na mwana komi aji salmo biboye la ngai pe tombe eli salomo epé nde kateki likambo na undi bana tongwa lelo na tako tuza par la grâce de Dieu mopanga nzambe kotelema pe kateki likambo amen ozwi mutuka yo zalaki boye omara yo nataka boye nanakisa yo koma yo yaki awa epana
te comportes pas bien, maman. Tu ne te comportes pas bien. Papa te parle. Olingo et Okaïté. Ton fils et toi non plus, finalement. Je te jure, on a regretté. Tu es monté dans les serments de Zambé. Na lobby na regretté. On s'est mobali. Comment va couper son bon mobali? Après, tu veux faire quoi? Je peux te changer à un crapaud. Eh, vas-y! Vas-y! Tout ça, le diable est en train de vouloir montrer aux gens Netikake qui sitôt Satananda pesa batumbango yanzambe umela o yanzambe umela le problème yanzambe il suffit qu'on a la correcte nanza. Vous êtes sur Top Media TV. Topesi déjà Mbote pa ya Viviane Abiel. En tout cas, Mbote Belé Abiel Boni santé na yo. Et puis groupe Nabiso. Mbote na yo Yves Ipani. Merci. Groupe ezo qui est bien. Santé ça bien quand des besoins on a par la grâce de Dieu. Bah séance répétitive déjà. Toujours répété déjà. Mais ça qui est bientôt trop les capés car on a la chaîne Abino pour la sortie officielle quoi. Il y a les anciens. Ah donc il y a les anciens de sans souci. Il y a bon il y a groupe na yo moko bon un groupe na ngapina na retaki yango. Ah depuis retaki on depuis na retaki parce que dans la chaîne nangai il faut na sala mabilo a poser te na sala blog a bien de bande kono so ba osala ozomona pour nazaki na chaîne à télévision biloko na bando na chaîne à télévision so na on a YouTube ba fan nanga ba déclarer qualité zo ça vraiment malamu te donc na sola ki na ba membre na bisa ki bango to tika na télévision ki chassa to ça la concentrer na YouTube to ça blog mo ya poser te pour TV na bisa ki chassa wa il faut ça bloc apprécier trop. Il faut tourner les caca dormant que ça bloc en bas trop. Bazaki na bango d'accord, te bon balinga ki télévision ki chassa. So ba leki total ki yo to mona ki yo et silka bongo. Ya mwana tema ba to kani na bango te. Ya on a préféré na tika na nga moko. OK. Na boule non ni na osala. OK. Prochaine na biso à télévision il faut foutre en chaque fin du mois. On va contribuer à te, so ba tournage. Nga mona bimsambo na nga. Boko kota na idée na nga te bon. Mais auparavant d'ailleurs bango banda ko futa lelo comment bino beaucoup futa bon liboso tanto banda sikati wana to futa $240 na CBS ezala ke nga na rocha 140 gubo cha $100. OK ba sansamo ba $2 ba $3 ba $5 na bango ba 5 di banda sa ke to futa chaîne tant tente tente tango ye na ba chaîne ebele mbala moko na CBS ba kitaki biso na monika ba kiti biso na 120 bafuta suponi ngamona ngomza chaque fin du mois 120 nande pedero ke na biso TV ngamona obimsa $80 chaque fin du mois. OK. En tout cas merci beaucoup. Le donga tout sur la piste momuke au talibongo parcours divers to beton na mosuka. Ben surtout biti lelo to betali solo ya Viviane Abiel ba baye ba te vraiment et belepe ba yebi vraiment te source ya musala oyo Abiel a bandango wapi et puis Abiel aza mwana ya wapi na bandi musalo mwa kala Yves je crois les musala ba émission belé na loba peut-être pas na on a loba te na bandi théâtre l'air na eu diplôme d'état na âge à 18 ans to loba na bandi ko ya pona banana na groupe Chic-Choc Loenge na ya na ba uniforme. OK na ya groupe le quoi fan moko mais na ba uniforme to zara misa tungai Betty Mbombo na copine na biso musu kombo ki mangai mais so na vande Betty Mbombo za pe le théâtre Betty Mbombo ça la théâtre te donc to zara ndeni to ki ma classe. OK to zara sko fan ya groupe Chic-Choc Loenge to ki ma classe to zo otala ba répétition
ya groupe Chic Choc le na Etcheri kaka OK te ezaka na Etcheri te ezaka awa na pozo na pozo venga na bangadia dia wana OK bande ko ya wana to ya répétition to tala ba répétition ndenge leka yo sala ke ngadia dia abino bozana ba uniforme boki ko sala na théâtre te bozana abino ba go senga bon to kota to ki fan te to ya trop to kompe na sentiment na le rekoti biso to bino to ya osala abino le quoi bozana na 5e des humanités boko ma 6e bo présenter comme ça boya on a verba nini non e ba souté OK non e ba souté on est-ce que c'est nga trop nazonga moi sima réflexion belé tant to yo diplôme mutazonga ezalaka ngai nazongi na groupe na kutaka pe nanga po Firenze na pese mbote na bino na banda koya babisa ngai nazwa diplôme so na diplôme na oya atuka bayambanga pe na maboko polele na ndenge na évoluer na pe na Chic Choc le ngana mupi bata ebele tango jani na po bayozwa mamna bonga voyage à Poto na yako tika ngana bi kam na yaki na ngana linga groupe oyo bo encadrer nga bien OK wa na tiki na théâtre non tango wona ki mo mango tango za na groupe Chic Choc le ngede ngada na Dios premier film bo sari ba jadi ba okele Simona déjà oui bani pe déjà manda ba film ouais bossé au sala ki la nini et puis rôle ni ba pesa ki yo tout ça on a ça vraiment ba film belé film oyo et marquant ezaka Jean 10 OK on a zara moi ça ya failli Jani Faye parce que comprendre était ya failli nazara moi ça Jani on a banda fan de la nzungu à loso chaque 12 heures funa fan de la nzungu à loso balamba na moto na vandi nazara na nguma mbali nga jana nazara na kisi OK kisi wana nazara nango ngam nazwaka ngo na tsaka na libungu donc nguma nazara na kasa nanga soki komika 12 heures donc mabona olamba loso akitika nzungu wana bonga na fan de na moto na nguma obima allié nombre de mbuma wana ndezaka nombre mbongo oyo ya osanje la biso na ndako donc ezaka rôle mo apesa rôle principal rôle na tilo na bosa na ngo te pona jouer ngo marquage Jean 10 voilà et après vous continuer dans ba film mususu après continuer ba film mususu na ndenge ba yaki ko za producteur wa mima ba poto voilà producteur mema ba poto yo longa kaka po muto za ina mwa mingi alongwe ba déplacer yo bon na kina na groupe oh non ngai vraiment ngai na esprit nanga ngabina na linga soki mutaza ko encadrer ngazela vraiment encadrer on a zaki na vie nanga po Firenze Jani Faye pembe no comprendre que on travaille na bato ba former yo po lelo okoma mutu parce que on a mona ke bango ba okende na tali groupe ngana bi na moni mutu pena akoka mutu na ngai azate donc na vana na ndako na ba ku na tiki na théâtre ya jana habité otika théâtre te fo luka groupe moko na selo lettre OK ina ko tama groupe belé ba compliqué ba complication dans dia jana bilanga ça va yo vananga mona olukilo groupe andinga yako sela nga lettre abinanga kende na groupe sans souci d'Afrique andina comme pas maréchal sans d'Afrique andinga pe bien ndenge pe na évoluer na nga na groupe ango mais ozaka bien na Chic Choc Loyenge tango Jani na apo bakei mais ba grand acteur pe batikala ki ba lokola ba vient biso muselu ya dona personnel ba vidéo bazaki wana non na tozo ba par rapport ya formation bango bazalaka ba mami jokisa bazaki wana ba ndeko bazaki pena ba acteur mi ba mama pela yango na oloba donc nga ka demanda ba bino wana bato yo ba formaka bato bokoza na biso nyos tokoza na groupe mais toi na chef à répétition toi na chef à répétition oyo apesa biso répétition les disciplines ezali muta ana batashi na ye maintenant par rapport ya formation ya théâtre tozaki na bato mitu pena mwa ba vidéo no bazali mais mutu muzaki na tâche na ye muso zo ba mbongo muso za na discipline muso za mais mutu bena former mutu na théâtre ba okana na disciplinaire te ba okana disciplinaire te même chose za nouvelle moko ezaki que Viviane azaki un peu na moi tetitesse lokola azalaki puis Jani Faye na Paul ko bazaki na moi na moi ba poste mon likolo na kati ya groupe Chic Choc Loyenge lokola bango balongwaki nde omonaki ke soko tikali wana ba ko tia bango lokola bakonzi
bakoma mpe koétouffe yo yango mpe na miyebela na longwa wana ezalaki baide ya bato nga d'ailleurs na ye na théâtre nazalaka impoli te nazalaka mpe teti te soki okolobaki nazalaka esprit wana nde olobi solo parce que d'ailleurs nazala na esprit nalingaka place naza vraiment na domine kodomine na sens ya mabe te na sens ke mais faut un esprit esprit ça omoni place mosu okokende boye okobanda osopana pamba bakobanda otinda yo bakobanda kokati yo bamangala bakobanda komanke yo po miso tosalaka ya toka lokola bamusicien oye pena place mo bameki yo pene esprit omona pena ya moka oloba no ma somelanga na mai kuna ozokomprendre mais soza na esprit oloba nasomela mai ndeni omona osoza pena na esprit oloba non naosama mosu moyenaka eza te bato bamekaka bato bakabongo soki aza doyen na yo aza mpe vie na yo na age te bongo siko bato omoni na biso na art bato bamekaka bato basalaka bongo soki moto aotinda yo avec politesse okomprendre ke aza yaya mais asaleli sagesse moko boye apesinga mpe respect ezalaka réciproque akoloba mpe yaya s'il te plaît okosomelanga mai natali mpe aza mokolo na ngai s'il te plaît bimi lokwa nga mpe nalingaka mpe respect nga mpe na respectaka bato naosala yango mais na théâtre ba 12 heures kama mpe motu mpena aosala mpena na esprit mabe donc aotino mpena na nkoko akomemiso mpe saki siko nga nazalaka tema na esprit makasi babiloko wana ebanda vraimen koleka te le mosu peut-être na wana nde bakoloba bongo me nayoka yango mpe te mpongo nazalaka kaka mwana malamu na bato tu bachocho bachantal bakadogo baladi notama batakala ti bamasi ya niembo ya zaza bamame pela bacharlie vie de loin to tozalaka vraiment équipe mo ezalaka costaud na ndeko na biso nani mais ivalavala na na baza mo ebele bamosusu bavoyage po biso tozalaka na orchestre tozalaka mpe na théâtre est-ce que bayebisaka bozala mpe na mwa batraine evalavala bayebisaka ngai nalela effort nga kuna ya ma na bando moni ntango nga na ye vraiment ye akei poto na bando olinga siko barole na ye wana ndenge bando ye kozala nango nga siko nazala bongo bacomprendre trou ya evalavala te mais sikoyo tetitese yango yango wana kaka otoloba awa et soki batindi yo bando ozala neti mwana mwa résistance yango nde bandaki kobima mwa tetitese po ebike bakonzi moko odebelaka na mwa nsima na bango normalement ezala bongo ezala bongo na bagroupe nyonso même ata na bagroupe te bolimbisi même ata na bagroupe te bisika mosu okende boye otala motu moko aluka pese bato baka na baesprit mabe bazalaka otaka na pese na dimine na kitisa ye mais soki oza na esprit mpena lokola babiso boye ya bawenge na okutana donc baserana mpe mwa motu ezala ya malamu te ye moko accepta yango vraiment c'est bien comme ça sikoyo okoti na groupe sans souci papa ayambaki ngo ndenge nini vie Mathieu ayambanga bien po ayambanga mpe alobaka eza recommandation outi pa petit na ngai jani nalingaki mingi donc nakoboya te donc ezalaka le seul groupe ebanozo bato bauti bagroupe mosusu te so tali baartiste ebele bazalaka na groupe sans souci papa Mathieu azalaka na bango bazalaka ye moko forma bango bazalaka bana ndako bakola wana ke azwa mpena mutu mosusu libanda eloba abenga mutu ya intervention akei ke azwa mpena mutu mpena auti groupe moko atia ye wana non donc aformaka baartiste na ye moko ntonga na ye mpe abinanga loko eza petit nanga mutu asengi ngai nakoboya te mpo nalinga petit anaka respect donc nazwi yo mpo na peti wana me ngai so otali groupe nanga nazwaka bato mosusu te donc nazalaka mpena la bienvenue la ale la yango wana nazalaka mpena la bienvenue okoti okuta banani na groupe sans souci ntango okomaki nakuta bato ebele nakuta bato ebele baomari bazalaki déjà te omar azalaki te bagingombe te azalaki te bandeko na biso Pierrot Ndombasi te azalaki te ola baflore te flore azalaka flore azalaki okutaki banani sunga biso mpe mwa moteko bon ekokimanga ata ma 3 personnes nakutaka mama Lomboto nakutaka Makaya nakutaka Flore Bangu nakutaka Josco azalaka Josco azalaka nakutaka ye nakutaka Mame Yenga Tito nakutaka Tito
bah belé, bah belé. Ok. Ah, ça c'est bien. Au côté premier film, en fait, Zara Nini. Premier film, bon, on a outa groupe Moussousou, Zara au secondette. Aux allées qui a, aux camarades il y a. Un film où ça l'a bien. Et Zara qui est bonne surprise. Oh, ça aussi. À Koufara, Batbaya, comment des surprises Zara Liwanimo. Ok. Donc, pièce où on a appelé ça une chance à jouer moi dans Moussala Nangai. Bon, on a goûté Zara Moussoussou. On a avant qu'il y ait une surprise, Zara la pièce moi jouer moi dans Moussala Nangai. Quand il y a joué à la porte sentinelle, Zara moi ça pour de les chasses. Zara robot tâté. Et pièce où ma casse pendant où est marquant qu'il y a une surprise. Oui, moi Koufara. Koufara est solo vraiment. Koufara est solo. Ok. Ah. Titre Zara qui est une surprise. Puis on a joué, tu as une surprise de la Nini. Qui est une surprise. Surprise à moi, c'est Nini. Et puis quand tu as un scénario, donc la surprise, on a Liwane. Mon père, Koufina n'est pas solo. Est-ce que tout le monde qui a eu Liwane, papa sans souci? Ah, on a limité. Mais il y a déjà la pièce Moro Boye. Oh, moi, comment on appelle pas musicien? Musicien, vous avez déjà non. Bon, ça, mon livre, le bel abat bandé belé. Ça, vraiment, nous avons un discernement au comprendre les messages. Oui, là. Donc, quand ça, là, qui a eu et on a eu pénalité. Pour notre cerveau, on a été, on a eu des secrets aux Ombombaga. Bon, on a zaki piri, était dans zaki mon na kacha groupe. On a eu des secrets ndeni. Mutoye ba secret des moi si na Mamado. Non, on a eu des secrets ndeni. Voilà. Au monde ba Omar inde ba quotidien ba Piron Ndomba cinéma sur yo. Voler là ba ensemble. Omar ikutu ngam na théâtre. Ah Omar Kabo. Président na Omar Kabo ngam na pesa posa sala théâtre. Oh. Ai bisinga président minazo bangana ya sala théâtre ngam théâtre la rabia yaka. Le là Omar président na ngai. Président frère. Ah avant ça ni avant que à côté théâtre. Azana magamnaye azala pe évangéliste. Ah bon? Azala musala nzambi azala na magamnaye wana eza ba vie privée naye. Mwangana lo bango ezate. Tant na théâtre na mona ga abandonner no ça théâtre c'est bon. Donc il nous propose qui est côté. Ah solo na ngai to solo lati. Mais on a voir que ba même parcelle na pas pour de chasse oui. Ya proposer kaye. Pour de ça ba na proposer yesu kwa ko tuna ndesiko wa vie na ngai. Moni ndeni ni président mina zo bangana yo sa théâtre. Mabi no théâtre za bien yaka. Tanga ya théâtre ndela matolo ngambe na laksa ye. Ah. Toke matolo. Ah ouais? Yemo beta ba témoignage na. Ah tu na vida yo posa ika pembeni na veni wana na parcelle wana bien ndenge. Tena za pembeni te tozo ya pas présent pour déjà trop. Ba tournage mi ba no sa ma wana. To za pe na wana chaque jour. To za même sur répétition roza pe bon na jour boy. Au bété présent na autour. Pour poser abanda ba sirana banda ko kaba fort. OK. Oh yo. Wana leka go eza obligé. Et bonga sikone na za boy na bato belé bongo na présent na ngai. Ale na vandi pe na ndako boy na moni fendi mo bongo yete na leka. Ba présent na ngai présent obineni. Na mpia na leka, eza normal. Voilà. Ah ben oui hein. Voilà, Lelo, Lelo président Nayo, Lelo il fait très bien. Dans le film, il a très bien. Alors, Lelo côté la groupe comme il y a Mboshilo, tant que groupe papa pour des choses à créer, Lelo Mboshilo, Azobenga, Binopel sous peut-être dans le film D3, parce que des conviviens à cause de la paix. Près de la film, il y a un groupe sans souci très pas de Mochilo. C'est Noyate? Oui, c'est pas nous. Moi, maternité. Eh, kuna suba benga na ya Noyate. Pour on peut pas idée wanate. Ah. Ba zo na idée wanate comme tu nous noté. Et ça maté. Ba zo idée o benga ngate, ngapa suba benga na Noyate. Ah. Siko ba sembele ni subo silika, bolinga susute. Yves, omoni na magambo surtout il faut reconnaissance ezalaka. Ezoko nango ko reconnaître mutu et la nango mabete. OK. Ngana ko reconnaître la bi président ya groupe sans souci oza actuel aza vient na ngai na ya yolo à part na nous vient na ngai ya yolo
tozalaka na ye trop l'essence ezalaki tozalaka na bon terme vous comprenez so na oloba ngo boye esale bien mais so sikoyo na ye na banda konie ye wana nde place na bebisi mais sikoyo pourquoi pas flèche wana ezonga flèche wana mpe fo ezonga ti wana aza bato tozalaki na bango tozalaka mpe bien basalaka boye koluka kodénigre bato nde wana nde ezalaka mabe yango nazomona place esalaka mpasi na motema yango wana otala baoyeba bino su te baoreconnaître bino te donc bozalaki beloko te place bende ezoswa makasi yango wana ozo comprendre yango wana nalobi na sens ke bakozwa ide ya kobenganga te nga mpe so babenga nakoya te nakokende te na sens wana donc tozala bien na mosika totala na ndeko ye wana ndeko ye wana. Il est vrai que lelo Johnny Faye nda mema na nzonzi Johnny mtamemanga na nzonzi ezala na film nini so oza na bonne mémoire pour les deux jours ça penza tout ça bien rétro wana ezalaka na kin malebo epa ya producteur nanga mon producteur apesi mbote Titi Kalu Marcelo ya Marcelo wana bina na kin malebo pena biso eki na mona na esa yaka lisusu pena ki ça ebite na to mona otali likolo nanga likolo boye na ebite na kin malebo pena njela mimanga yi noyeba yaka toko bina chobo yaka toko bina chobo yaka toko bina wana na bambalo sombo babuibui bapauvre bululu donc baki peka wala premier film na yo wana premier film na ngai na monde nzonzi yaka toko bina chobo yaka ozokana badomaze ba Irene tozaka mebele tona obina boye toyekola danse kaka wana toyekola danse ka wana danse eza boye coupe action to obina mutu abwakaka mpe na kati yaka tobina ezalaka animateur moko ya moko ya yolo akomaka mpe pawera oyo na busani komona masala biso mwa ya yolo noir donc premier film anga na nzonzi yango wana so otalanga nazala na wema elenge jeune fille bois noir yateke lokwa bachoko oyo na cha yo moko nacha choko makasi ko eza regret mpona yo makasi nde kutu nasi na boyango kutu na boyango bomonanga mpela makala ti bomesana na ngai mais sikoyo olandaki nini bata pembe ndakana banda koanvie mpela bata pembe naomona ngai na mwindu na ngai na asali te donc namona mpena nde na mwindu na asali te ok bata mwindu tala lelo bazonuna te bata mwindu mpo kitoko tentiki ngai na vie bata mwindu baumela yango mpe bafingela omwa ndambo bafingela nga mwa choko wana bafingela mpe mwa ndambo soki balobi na ngai choko bafingi nga te balobi makambo solo nga menako choko pene ya po boye nasangisi na mélange bawarapele nga bafinga nga te obokasi nyonso bato baloba na te beza mafinga bawarapele o kaka dayenga mo lokwa na ndima na ngango mafinga yango bon ya nango mabe te voilà eza nango mabe te premier film yaka te kobina chobo oyo jeli amemaki yo ozwi mpe kashe na yo bien elekaka na ndenge akundulu mpe nakonaintimité ezalaki na kati obeta no masolo yo namoni yo so oyebika ngai ozangisa babiloko wana te naleki natuni yanga passant natuni kaka passant kashe ezalaki ya artère ya acteur bafutanga memanga bafutinga caché na ngai apesanga visibilité apesanga bato bayeba ngai esalanga bien poso zaki papa mabe alingaka afina ngai oyeba na pena te atalaki na ramu d'esprit na mayela théâtre na ba courage na belle zomona yango yaka na théâtre yala bi ba kashongo banozo pena yo moko zupe na yanga moko banofuta biso moko ndomto yo oja enveloppe ndomto yo oja enveloppe eleka pa mututa ba biso ko tele to bana ba biloko no mona ke oza bina producteur simbela ngai na sisa film yanga na zombo na somba mo e ba kasha kitoko pe et ça c'était facile ya okutana bandeko mususu bozali na bango même groupe te ayena esprit du travail mususu yo pe mususu okutana bango na même scène bano za non ndenge ezao za la kitoko makasi ezao za la kitoko makasi et surtout ba biso yo to e théâtre to e na esprit ya théâtre donc na na esprit ya jouer na esprit ya sepelisa ba fan nanga donc na pena ko jouer so pena na côté na scène o comment que muto o jouer aza ko s'exprimer nga pena na pena ko créer na za na mutu ya créativité deuxième film da kanini
Mwana Coco. Mwana Coco. Ah, oyo Junior azaki. Yango naka yaka chobo yaka tobina chobo yango naka ezanga Mwana Coco Yango naka Mwana Coco. Yango naka Mwana Coco. OK. Mwana Coco ezanga naka pesa des histoires biso ba danseuse na Junior na Meta. OK. Ezaka yango ezaka après wana film mususu nini? Après wana to ko sala ba fashion. OK. Ba sobolo. Sobolo daka PD. Daka PD, to ko sala ba Moscovitch. OK. Ouais, carton na ti lelo ba so ba tala ba seka. Mais ya film ni daka nini pina sobolo. Moscovitch. Moscovitch meilleur film oyo ti lelo to woma na YouTube et carton na kaka. OK. Donc vieux Chaba question na me repose en paix papa na biso Chaba. A jouer na motema moko. Tozi ba video na ba spaghetti ba jani ba biso yo ba ire to jouer na motema moko. Donc a bena zaka fio yo abanda ko sika papa na ye. Donc mona bena papa na ba manteau pena ya ba poil wana ya ikuna ye na ngona kishasa. Soka zo tama na ngona nzana ba botte ya ba poil ozo mona mutoke ozo bima papa me akainga motema. Papa tozela jika papa na biso ya jika kana poto elle a biso ba forme elle na bilamba to lata to mona papa ina mal ya ba livre abombeli biso surprise moko ezawa zoka trompette donc biso yeba te to seka biso ka saka ba bilamba OK elle a biso héritage OK non ce que je livre autant pesi o maele livre fungoli o maele biso ba ignorant et bika quête jean body sac aye na trompette oyo ozaki okokufa nzala te ozomona donc biso lokwa tozalika na idée na biso kaka ya bakino nde tozalaka mais non ezalaka innovation obanda oseka na ndenge ya solo na bafilme nyonso otali mpena mais na banda oseka na ndenge ya solo mpo il faut naseka ye ezalaka bongo donc iran azalaka leki na ngai me azalokela papa mawa boseke mpo ya nini motika oseka papa yeso kaka papa manga soki nazalaka motu na bandeko se manke na papa yango bana omona koseka mutu to aseka donc ezalaka imu moko boye non naleki no DiCaprio naleki nanga DiCaprio babiloko banda osala na DiCaprio théâtre na biso théâtre na biso tokutanaka na bamatanga kaka mais na filme non tokutani te est-ce que na moment wana bato bazorene lelo mpe bazalaki na banzonzing bato barena banani parce que ebele tokotanga babo manoka babelvi kandi basila bisalu omoni aza mo ebele omoni Kid Malebo ezalaka Naomi Barcelone les amis du théâtre ezalaka OK baya lolo Shwami bazalaka tozalaka na baproducteur ebele peut-être nga na oloba bato tokutana na bango na Kid Malebo et pas major mpe bato mosusu bazalaka bandeko otangi wana bazalaka mingi bazalaka OK là oui sur le tali bien au moins ba film mosusu okuta bazalaka oui ba producteur bazalaka ebele moi bokese ezaki par rapport ya ba producteur bazana moi batu na ye ndenga équipe yango eza neti biloni tomoni bato ba YouTube ya kosala bato na équipe na bango producteur bazana batu na ye soka ye abika ka kolongola moi moko kuna tie mais abika équipe de base ne tombera jamais OK to kota na monde ya YouTube ou analyser yango ndenge nini YouTube ena ba donner mususu ena makambo mususu en fait kota lango lelo ozo analyser ndenge nini so bi sama étude comparative na ba oyo bino osalaka na YouTube lelo bon moni if YouTube biso mo to comme ba producteur OK et ça déjà bien pourquoi parce que et fond na biso maile il faut ça musala atanga ba CD tozanga na ba producteur donc yo zano ka wenu kana valise na yo na biso zano temps de tableau ozelika tour na yo au tourner aussi mdelo kiei mais YouTube et yo comme ça biso ba leader aminene YouTube et yo comme ça biso ba présidente na ba président YouTube et yo comme ça biso ba scénariste on se comprendre on va na bina que Viviane pas comme film ole mso akomate ya comme bena film bandeti su comme on a bena pièce pele kitoko fois ça la pièce mode fois ça la belé donc YouTube et yo ko pesa biso sens YouTube et yo la biso ke mutu pa oki komi lia na mutoki na ye sans pourtant producteur aya autoproduction autoproduction yemoko voilà donc innovation déjà na YouTube mais c'est YouTube merci mais sur YouTube ngo ye na makambo ebele lele komi mwa bokishine ezali
moi bokabwani pe ezali oyo na oyo asala na ndenge na ye na bato na ye oyo kuna pe na ndenge na ye na bato tandis qu'à l'époque ezalaka nango Yves ezalaka nango producteur aza na bato na ye producteur aza na bato na ye producteur aza pe na bato na ye neti nga na banda ojouer na Kin Malebo na les amis na banda ojouer te mais ezalaki na bato baza ojouer na les amis na Kin Malebo pe banda ojouer te eza nango normal na nde tokomi sikoyo moto mpa kozala na bato na ye moto kozala na bato na ye mais sikoyo ya mabe ye nde mpo ani mpo tokoti polémique ya mabe tokoti mafinga na kati tokoti koyinda na makasi tant tozala na baproducteur omona producteur aza na bato na ye oyo aza na bato na ye mais omona tozalaka famille tokutana tozalaka bon terme polémique oyo kofinga na koyina na oyo ezalaka te na nde moboye ya kuzu bafani baoyeba te mais sikoyo YouTube lokwa eye mutu mpo asambwisa mutu fo alekela yango na YouTube mutu mpo alobela mutu fo aya nango na YouTube mutu mpo chrétien mutu fo aya nango na YouTube po ani bato to asala nini bamona bayeba bavie esala nini ekota mais caché soko bosamo etili comparatif ya ne oyo bino bozalaka à l'époque na lelo mo bakache yango bokesini ezali bien ezalaka ndenge moko caché mo mbongo banda kozwa boza nango bandenge moko bape prix po tomona bagroupe mosusu okende boye bapesi o $150 bapesi o 200 yango kaka bapote banda ofuta biso siko bapote banda obénéficie plus parce que babandaki kosala komultiplier ba DVD omona misu épisode asala yango ebele exemplaire soki esili aza su na possibilité ya obimisa mosusu akosala mosusu ata 5 millions soki etekama nango akosala mosusu 10 millions soki vente ya nango bien bandolia mingi ozomona mais sikoyo ya biso eza fotia na YouTube omona bavi moko moto akotélécharge nango avai nango na ndako aosekane nango moto aosala boye ozomona ke d'autre part nzambe aosungaka ndenge ando osunga kuna osunga mpe koto doki autrement. Ok. Alors, le lobo kabwani est côté puis na théâtre. Bino boza mambiaka, bo bato bo sabe mo bele. Boko lo banini. Lelo komi makambo ya ba groupe, lelo komi makambo ya oyo na oyo. Soka zana oyo te, akolia te. Soka fini koto boete, ako vivre te. Si koto bozo mona biloko tu bino boza bana ndako, boza bo badi makambo pe mo kala. Bozo lo banini. Tozana loko lo batin. Naleka kaka na émission na Yves na meki koloba msu conseil mo beka ya mukie bato baleka bafinganga pourquoi bafinga tilelo na esilita bafinga kaka bafinga siko bongo po le msusu bafingi te baotala mate ozomona esenga il faut bafinga po batala bango eza yana ba chaîne musu ya YouTube esalami pono ka bafinga eza ka pona mafinga. Donc hier à cause la émission normalité batu batala ba comprendre ba pousser maele pe à ça l'émission moko e pousser batu to moni benda ko en étage antenne wana batu su ba yeba kiteke loko bo ezalaka boy batu ba pousser maele te basa ko se limiter kana mafinga malamu afinga po atalama donc zo mona ke ya nango chaîne na ye mutu pa ko kanga ye azate mutu pa ko beta ye azate ye chaîne crémé bongo tolo wanini Dans le rôle, il y a un bon yé, des natures à bongo. To changer. Donc, atoye siko lobi ke, opé sa conseil. Bako sala ngo sukaka, banalise, bako raisonnera na sens contraire. Donc, bako raisonner na sima mabe. Madame, aso makam na sens normal. Oh. Mais bazora na sens contraire. Na sens contraire wa zui ndeko yo Viviane atangi komo na ete afingi ete alobele mabete mais ye aleki na TV aotanga koma Viviane aofinga Viviane le mususu na parcours ne na nzela na ye na Viviane ba discuter te na Viviane bazaki ba meilleur ami o vena koza na likambu boya za mutali boso oyeba mais aofinga kaka ana choite aofinga Viviane na motema pasi mais ana choite na finga kaka pona tala makaka wa pour Viviane na sala nini pour ya finga kaka kasi ozo comprendre maman lobate parce que ba tala nga ba comprendre donc malgré ayoka pasi na motema ndenge aofinga Viviane ayoka pasi ndenge olobela Viviane mabe mais ana choite chaîne na ye esala mabongo il faut afinga
po batala ye afinga Viviane ndeko na ye baswana te badisa te afinga na mutema pasi mais sho eza te fa finga kaka po batala ye oso pas différence mais ndeko ekeko avandi ya mabelo evandi ya kiti oyo ekoya na TVT po efinga mutu ekoya la mususu e encadrer l'homme le ba moi vérité mo ya muke oso comprendre to ça rapide na ba famille to na famille boyo o mona pe ndeko no avandi so vana na wana to solo to apeka ok mais on ça petit nanga mais avandi kana yo kinano o tshelo pena bi ya ndeko zana o sali mabe pone o salibo a côté pe mutalibanda mais na ba commenter ba mususu baloba na ba commenter ba mususu baloba conseil ba linga mingi bato bazana moi succès bato bana succès te conseil na bango za rappeler moi considérer te na mutambo na famille so ba yena maloba ba ko yoga mais bino bato bazanga succès boy moi ba yoga bino ezata wana commenter ndeko mo en tout cas ba ta YouTube YouTubeur en tout cas omoni mutu wana pe wana ba réflexion omoni Viviane Viviane pas comme na succès il faut ça ba film ndé bande kona ba osala le ko ba bosana ngwana OK tant Viviane na scène te bomoni Viviane te parce que bolingi succès Viviane ya na mpepe Viviane a sala succès ti lelo bande ko batanga kombo ya Viviane eza na ndenga bien eza ndenga mabe po ba yebi Viviane so totali ba archive akala ba mona ba comprendre que il y avait Fimo Razalaka une Viviane mo bazalaka asala kombo ba biso le musu to se pour moneto sa ba kombo ba musu bazalaka te mais lelo ba ye ba mo finga ba musu bazalaka na bango ba musu pe ba olanda biso na sima awotala ke so na landi ese kaza Viviane mais Viviane na scène te bande ko lina na sa nde nini sikso ko linga ya nde nini mais au moins tango oleka ba to ba lobelo na ndenga bien ba lobelo na ndenga mabe po ba yebi yo Viviane so yeba na été be mission bele linga sa mate OK là to ba pe vérité Viviane no ba yebi ye na ndeko na bango ba yebi pa na kuzu pe bandima Viviane mais lelo tango ba oleka ba finga Viviane Yves bazana choix te donc ba finga Viviane na de bazana ba finga na motema passe mais tellement chaîne bango saka ya mafinga bana choix te to sona te mais na mona ko vérifier ko tala pe ma vidéo na kala ba film na mona ki ndeko Lolo na kati ya ba film na yo Lolo na Miss Lolo na mona be na film na yo Miss Lolo za ndeko na nga omoni tango bato ebele ya théâtre baboya ki ye nga nazala na ye so na tangi komona ye parce que c'est ma sœur nazalaka na ye na oke tourner ti pa na ye no talaka na olonga bandal ti Petro Congo na tie siège ya tournage kuna ya bolingo te ya bolingo ole musu ye osala ngo te akolongola te bato atia siège ne pas Viviane te menga na sala ngo pa na ye o bato ebele baofinga ye menga nazala na ye c'est ma sœur na oyine te aza bongo po batala po atalama po chaîne etalama fo finga eza ya mafinga c'est normal asa promotion ndeko ne mena mafinga afinga ngana motema pasi nyonso afinga ngana motema pasi donc c'est ga yebio bena bien mamba bimisa yebio ona za ndeko na ngai na kena ndako na bona le fufu papa bango akufa na vana na famille wana memba ya na ye bana ne nyonso tu na o ya mukia mobali donc famille na nga donc mamba lo beza solo yebna ndenge za na soko leka na teva finga nga akolo mamba solo pe musu beza ya solo musu ba baxi pipi na mungwa ah oui menga na moi na nzela na solo se na piembo te ponga na mona ya ngai na mona nzambe vraiment confirme na motema na ngai Yves et le jelambote na linga mutu na double tranchant te na linga mutu na linga te na mais c'est comme si pas finga yote azum sa yo kaka ke utaki koto ya Équateur oye si la musio lelo azum si Équateur ne wapi koto ya babe ngo nini koto nga lobaki mboko nini utaki koto moko boniti na village oye si la musio ata na 2-3 films na village lelo ba village te utaki donc neti na utaki en cachette kozaki ya kobatama osegi si la ya sungiyo lelo mo 2-3 films salio mais osali ignorance ya nyonso bon ngai ne naza boye est-ce que na mam sona problème est-ce que la seule émission moko boye on a lobeli sila mabe ngana sila ton a problème ata moko te Yves OK soki ba émission ngo ezati na sala ke émission liboso ezaki na Nushka na sala émission musupa na je connais ba émission nga nyonso na sala na maloko musaka sila na zongi na théâtre na vandaki na botaki na zoki repos en tout cas SB et bimisinga na bango na ignoré te
nga na ignoré na nga te bandeko ba émission eza botala mais ce qu'on changé na changé na nga te Yves na changé te on va ça be logique autant tala on a ce qu'on on dirait des émissions ok na sita ça que émission pendant awana je connais ngaba nyos tout zonga sino mama mwana te na émission oyo po na lobela carrière na nga peut-être ba musu ba yebite soko za na mo ba film na nga ya kala o chela ngango batu musu ba comprendre que nazalaka Viviane malgré moi ba repo ba nini mais nazaka ka actrice comédienne ya République démocratique du Congo donc na changer na ngate ezaka ke nana magamusu na osala so na bikena ça peut filmer nana ba capacité nyonso elo ezanga ezate amu film mo bon disons vidéo moko Viviane a sengi pardon et pas ndeko na ici là non na sali ici là nini bande ko na ngai tala Yves ok nanga ba blog wana ti wana za ne batu bazo kanisa magamna sima mabe batu ko raisonner ba kanisa magam normal ngana za ta na po mo na sila tena l'équipe na sali pe miso moko te na fingi na oleka pe miso moko te na finga bande ko ngana sa théâtre mais ba finga ka na za na miso moko te na oleka ke na répondre mutu na finga e na ta wana te na pardon quand même mes amis na sali ni pour ça pardon mais on sangati na sali mais tu ba ko baza ko attaquer yo mona te na mona na ngate c'est normal ba attaquer na ba ngai et non ma bete ngala lingai omoni ngani na za boy ko zongisa mutu na kombo ezaka na okumise te na mafinga pe yango siko fo émission oyo luka mo ba filme na nga mo ebele ya mwa kala kala ocha bato ba yebi ngate ba ke aza artiste ya mboka asala pe mo théâtre moi kala mais azakaka elo ba sala ke YouTube na bona bande ko musu ba benga na tourner le musu ba olinga ba za force na ngoma bilo musu pesa ba force le musu yango esala ke vient bena a telema eza normal faut ba finga nga pona comprendre ke na olala ok n'est-ce pas bien ngana leki na TV na fingi mutu te so na lega na TV na fingi mutu mais mutu wana alinga kangisa ngai ayo ka pena ke boya na kangisa ki ngana ofinga mutu poni bato bakotela ngai bakondi on azaka na bango bakotela nga balingana za na raison tika bafinga yo biso toya yango ke funda te na funda pani ako tidi mangam na parquet te Yves wa songi wa songi nako fundi wa songi tika bande ko bava nonde bavandi mo basala nga na musala bafinga na mais bafinga na mutema passe bafinga na bazo na ta ofinga ngala nga omanga na za boy na zo ka ba vidéo na zo na ka ba vidéo na regarder lelo te lobité to kutana ka Jésus ça musana te to kutana kaka ok na bon te po bafinga na mafinga continuer justice nzambe pezali ok bande ko ebele bafinga na mutema passe na sa elote to zara bien omoni linga okufana likamno moko Viviane mutasali nga boy o lekili vene émission otandi Viviane asali elote to konje émission na biso to banda ya kitoko ko Yves mais pardon pe se ko senge za la première na bande ko bata la biso ba moni pe Viviane asali mama be on na posa na tele na kate émission na o ebi ke za na bato ebele ba biso na sa su émission te ok mais na yaki émission na yo po ozongisa no babilo na nga kala mais na mona émission ko mobeba eza bien siko pardon ba wande ko ba senga za nini balingaki opesa ndeko na yo conseil mais par télépathie na téléphone même sorti à distance au solo na bandeko mususu baza micro pembe na posa opesa na TV na posa mambona te bato batamayele basi ba comprendre bonga non initi to sa ba débat aba micro pe ba bisala ya yo oyo ka muninga jalousie te ngai na jalousie na bana ndeni jalousie on sango na après jalousie na gagner nini après jalousie na combien na compte na nga tant on a ça jalousie après jalousie na compte na nga combien côté tant on a ça jalousie na baxi combien de kilos au moins que nous en avons l'autre nga na jalousie te na jalousie nani pour na minute au vivre na scène à te moninga na scène si vous vivez na jalousie par rapport on est sur base de quoi
Souvent c'est quoi? Ok. Mais le son na SB ba bengo ya. Mais ça moussa na ngana qui était pas. Retourner partout na okene so ba benga na tourner partout. Na batangi yo mama top dada babi place na bino ezali surtout na SB. Non normal. Balobi na ba pexit. Ma bede. Mais yo ndimi so ba bengi yo ya mais bakuna bon ezala ngo pesi la mtalobi te. Ezala bandeko ka bo ba. Yo ka de asila lobi. Ibtika na va na ngane tension ngeza na bien boina va na ngaye. Na nga bien. Oba ekita. Te mate ekita to mate. Non, ezake. Bablo muso ko landa ngo ko mikitisa. Il vient na succès te pourquoi bo finga yi. To sala na ti petit na ngana sima caméra na. Pierrot na zana ba finga kasi. OK. O meka ba finga te po ba yebi te. Ba finga ga muto ba yebi. OK. Puis la plupart bato ba finga nga bandeko na nga. Tala niveau. Ba sala ngo siko po su ezate. Voilà. Su ezate. Donc mams ndegolobi so ngo benga aoya na. Ndegolobi bongo te. Yo mdozo linga siko lobela nga de yasi na pesi na lobby déjà yo poser nga question yo kotika mam sa pe mat. Kotika eti. Ana succès na yebo tika succès ne kena bi kotika eti. C'est la biso bengi sur oya non? Ba journaliste. La biso bengi sur oya. Ba journaliste. Si ba bengi sur oya. Avec retourner wa boy mais so bengi sur oya moi. Ba journaliste. Bino bande bona bo ya masila na émission. Ata bato baleka ka o so dizanga ina lobela ka mambasila. Ya masila na émission so oya. Ngana yamba sila. Yamba e. Na la so vidéo. Na moni ba moni surtout ba organiser lilo ngana yamba ba. Na yamba ici pechanga na yamba sila na yamba Belleville. Mais yamba na mikolo te ni mambo eleka. Bongo bango ba kolo na bango ba yamba bango te bongo. Ba mete. Na yamba bango déjà donc voilà. Omoni yazana. Ata biso toleka to sabe mise o tola avant na ya zo split na zo mila fufu na ezi na point bar ba yamba yende ye mo ga loba na yo ka pena ke alobaki ngana na ata ba de kono sa théâtre mona na ba finga ngana na point mamutu te. OK. Voilà. Mais le lobe fa oni do sala pona chaîne na yo moko pe. Non, sala yo. Na be fa na mamba ona kuntima izala tie be pona bande. Ai mutema mabia nini? Mutema bia nini? Tena bisala yo. Mutema mabia nini? Oh. To saka gati. Pe mezati. Pe mezati to na capacité nyonso. Tu mabeza te. Mabeza te mabeliwa. OK. Mais ba projet d'avenir bien ezali. Non, les gars na TVT. Tena tu nga so ezali. Ezanga azanga projet d'avenir. Ndazanga projet d'avenir azate. Mina au projet qui t'a ramamo ndenge ni. Kotala ba film na ba idée ozala nango ya yo moko. Pour que lobby réussite za total pe na ngamu na yo. Olinga okoma na niveau nini? Musala eleka maloba na ebele. OK. Na moi le réponse on peut sauter. Musala kaka eleka maloba na ebele. OK. Merci. Na spécialité pour les kabatu nyonso. Magiba ofinga yo za kwa kimile nyonso. Ngai nazondima. Naza posa na ngoba tikate basala. Na posa ba émission wana. Na ozwa kana enregistrer. Soki basali nazwi na enregistrer na bombi. Basali nazwi na enregistrer na bombi. Ça na osala mikolo ya ngwana. Bon. Okola pe ko ta famille bota. Ngai. Et là problème te yango okomi ko akise bango ma trop. Voilà, donc comme la souka Abiel liloba na ba fan na mais na moni pe ko za na ba fan dango sali pena ke appel ya ba fan na yo ba yebego ba réagir na ba commentaire plus de 4-5 quelques commentaires. Nga fan ya Viviane, je suis Viviane. Oh. Mais moi c'est moi sila net sila te ba fan pena ba yeba réagir. Ba fan nga. Obe bonso lelo. Tika bwe. Ba fan ya Viviane. Atabo ami sat. Atabo ami balé. Na kumizika nzambe po na ba fan.
merci na ba encouragement na bino merci na ba message na bino en tout cas et ça nga bien bolembanga te ba mafinga mususu ya rapona go fortifier bato et pesa nga force qui na sa boulot bon de voilà et retomber l'émission est-ce que les gens ne peuvent pas bien que par télépathie, le téléphone même pour pas réagir mal bien bato babenga ebele bapekisi babangeli yo mpe surtout bakuku na ngai oyo bakamitema oyo ya respect wana bamama na ngai wana tukapenga conseil babi biso nyonso toandemo te biso tosuti na asila na bateatre na ye tosuti na ye na mafinga te wana bakuku ah bon nana bamessage nakotia na tv te mpona banimero ya bato esa bien te naye kosala su baémission na eta wana te mona eta nasala baémission wana binanga kosala su baémission na eta wana te sala émission normale ok bongo ya yo moko encourage ka bafani no mo naka mpe na bafanatique namona yango nakamwe sila na ye mpena boye nasila te nazali poeza nanga bobo nalekaka balelanga so botali bafilme poeza bobo bomona vivia na kati nasila nanga te naza sauf que bafani nanga bana besoin ya nga moko sur le terrain naoya bafani nanga naoya chaque chose a son temps nayebi ke ta nanga ntango epesa bosepela kaka bato baofinga wana banofinga mpe bato na kombo na nga yaka bongo ti banofingelo bato banofinga mpe bato na kombo na nga mpo bango bana na bato bana succès so bana succès bango finga bato mpo soki bafingi mutu na kombo ya mutu wana succès po batalama bachaine ebela youtube eza bongo oasi succès wana ezongela osusu ezonga te pourquoi succès ezaka ndeni eyaka bamona koka mingi ti osaka bapiese ya kitoko ojoue kitoko yango wana ti eyakisi te eyakisi te en plus ezela na amona molimo nayebi santu nayebi priere nyonso oyo nakoke pa nganga te nabuki mabonongo nango eyinda oyo nasengi na nzambe mpo nayokanga te bongo ti lelo ozobuka bazo exauce naza na makambo mosu yo oyebi makambo naa nango naa na makambo mosu motu nanga eza na makambo ebele naza viviano azalaka kala te omoni kobota ya kimokolo kobota ménopause bato babota na age ya mokolo bayebi kobota ménopause ezalaka makambo ebele mosusu nzoto eza na makasi te mosusu fofanela na mwana pusa nakola ata bino moko mosusu na abana kotanga nalukela ye eloko moko boekotelake mbongo mpo nayeba kokabola na théâtre na mwana ata bino moko biveno bomona oyo aza wakala te naza ya sika na ménopause oboti naboti na mwana ménopause bisaka na age wana mwana moke bon age mwana moke bon naboti na ménopause bato baboti na kimokolo baopele bango nga raison c'est normal c'est un miracle so nazwi mpe na makasi mpe na boye poni te fo obongisa ti obongisi awa obongisi awa bongo te miyoza nokobota lisusu ti ata mibale mpe okobakisa kasi yango wana eza mamu na nga ya mamu na nga ya mamu na ngai na osala ngo na ya liboso boyebaki mpo vie nazalaki sita aboti yango na bomoneke mutu tufa komoneke vie na boti mpo na perdaka mpe santé na nga pene ekweyaka so ezalaka kobota te me babenganga sidani mais ntango oyesaka tuke nde bomoni nga boye nauti obota c'est normal nabota na bacondition mabe to brutalize makambo te chaque chose a son temps so retard bongo abe te émission esili nabi retard ya kobota bongo mabe te eza mabe yango na conseiller na ba jeune fille babota mama mwana aza jeune fille azwi se mikolongola ye te tika bota kobota na age ya moke ezaka bien kobota na age ya mokolo eza bien te oboti na ménopause mpe na césarienne na ndenge mabe bato mosusu bayebi na bango te bamonaka baofinga na bango event bafinga osila oui vive na otourne te bongo na osila te ndeni na osila mais ntango baotanga komba vivia te boyebi nga félicitation bofinga na motema pasi bofinga ngai boyoka motema pasi o ndeko na bino nani bomultiplier obi Yves so bayebi yo te baotanga komono te wana bandeko na ngai bayebi nga te c'est-à-dire bato bakosala nga promotion na ngai na mafinga ezaka bango
bato mosusu bate basala yo beli AVC te AVC papa ni ezo beli ça va de tension mafinga si oyebi Viviane bien te na esprit makasi nga na télécharger ka ba vidéo lelo te lobby na tout na batebele moni ngai na chaîne nga penza so na okoma journaliste na chaîne nga ezaka pona rappeler bato na tie vidéo non na rappeler na tie vidéo na rappeler nga na osaka msala ko télécharger ça c'est grave de nous sur souka mais ezaka bo Dieu na yo bandeko ba bimisi déjà ozo consulter pepe mutu na WhatsApp te ngai et puis aza chroniqueur lelo oui omoni bodio wana na basa bodio ebele achango na bise pena na lobaki soke omoni audio na ye ebimi na lobaki na sali bodio na batu nanga ma expliquer ba ngabi yo penza na sali oni ngai na fingi yo utongo finga ngapani na monaka bofinga ka bato bafinga sila ozomona même toke na famille bota so boleki bofingi belle vie ba journaliste ne ba oleka pe ba ofinga yo ba journaliste asila pe soki oleki ofingi sila ba ofinga yo na fingi sila nini tant bo finga nga na sali sila nini ponga mona ane na likambu te bo finga nga pourquoi ozomona yango na posaki bandeke bele ba question na yo pe bo staffe lelo le basale émission fingi yo ofinga na mutema pasi yango ya rappel na yo ya bato musu na komona nga ngona na ko sala pe voice te na ko benga te mais bato na sali bango ba voice bato na nga mais na bêtise mais sikoyo tanda tension omoni tango pa émission sile yango ya suka non nasala ngo na kanda asaka ngo na kanda mais non télécharger ka ba vidéo na bomba. Voilà, merci à Sagana Kanda Dogumi Nasuka, merci na Piro Mazalana derrière la caméra, merci na Viviane Abiel tout le monde sur Nasuka li lo balabande bota la biso moi 2-3 personnes m'ont monté na bango numéro de téléphone pour l'autre il faut boire au ça